Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Makamba coquette sasa na beauté image ezo yindaka seko yinda bandeko na ochela bino ba voice nyonso na ochela bino ba audio tola nango tsugela na bino boyoka. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ba opesa ba explication na bango. Alors tala lelo oyo coquette aza humilié wana zo sala pona bato balinga mamba théâtre hein? Il faut tout mixer, actualité, théâtre, musique et tout tout mixer. Alors, Bobby, actualité, Oeza, coquette, ça, Oeza, artiste et comédienne, a joué rapé bien. Na sepelaka, na sa façon de parler, sorry, a joué rapé bien, a trop courageuse. Malheureusement, Mobali a humilié. Pour nanga, c'est l'humiliation. Kobala, Mobali a boyé. Au pesi Mobali motema. Au talité, âge na yo, au tali maturité na yo te. Mais au tali kobité mobali, au PC chance, bon fondé vie. Parce que, nenge to lingana rabo, ça sacrifice, hein. Na tiki mibali nyonso na mokili, na lingi yo. To po tiki mwasi nyonso na mokili, o linginga, o balinga, to boti na kobota. Et ça sacrifice, bolingo. De la part de l'homme ou de la femme, c'est le sacrifice. O tiki nyonso abandonné nyonso, to construit via ensemble, c'est le sacrifice. Mais si c'est triste de la part de l'autre, ko humilier moi si pona nini, je ne sais pas. Pona nga beauté image, oya sali, nga na benga ngo c'est l'immaturité. Et puis azana molimo ya impudicité, molimo ya kibondumba. Molimo oyo eza sémence. Na oche ya bino ba vidéo boyoka, mais il faut ko yeba ke no oyo zo sala ye d'après amona ki asa yanke, a mobali ndinga zo nga na mobali. Monsieur ego c'est Dieu nga wa mobilité ozana sémence ya kindumba yeba ke sémence oyo ozana ngo un jour bana no bako héritango ozana bana basi pe oyo ozana bango wana mibali pe bando salango il faut yebaka pona yo po boti pe bana boti na basi soki combien wana boti pe bana. Alors mama mususu ozala abimana mwasi moko boy mwasi na tikele sémence ya kindumba pona ye surtout mibalo baza kindumba to baso baza na molibo ko bimana basi par-ci par-là boye baka eza sémence ya kindumba so sémence on a suka nango osuka na maladie osuka na humiliation osuka na biloko boy. C'est ça parce que mobali soko sali mwasi mabeto ko ya ko encourager na réseaux sociaux to lo bake non olimbise oui kolimbisa ye ezo dépendre na ye moko coquette moi sina so alimbisi mais tala niveau ba mi sambu na réseaux sociaux coquette kuna alobi ke non ye alingi mobali na ye to moni ba vidéo et puis ye la fille soki ana ye alobi ke non ye pe po alingi ye po alinga mobali na ye asala na gouvernement na Congo au moins que non ils en a sens te lelo basi bana valeur te na ba réseaux sociaux valeur ezate otala la fille ana bassin o azanango esa bassin mo vana na walibala esa bassin mo ozata deuxième femme pardon il y a député mo engagé officiellement officiellement moi sinaye to moi c'est ministre mo pour beauté wana na taille wana komona ndenga zali et on mérite un homme responsable na boité ke beauté image a soki ndenge ni mais esa mibali mususu hein mo fanu teli yona balela kenyo mo so besoin na ma sens na yo te non mérité mo bala boité et on ça ba tu mususu o talara ce déjà bo kabonyo ko mo luba nzambe na kindo luka ni funa fa na fanda l'amour est aveugle. Alors beauté image yo ndongo zabo o sala o botina mwasi o tiki o sundoli o botina mwasi o sundoli o bimina yeba ke o yo sala o futango bana no pe ya basi mibali bando sala bango bon mais oui tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. OK? Alors, non, j'ai la bino ba audio, et puis coquette, nga na moni tio ko oza muta réseaux sociaux. O bando sala tina vidéo, loba kuna,
zonga boye omoni mobile linganga so mobile no lingako na je sais pas comment dire ozo obligé to bandosala o bandoso na mbanda to lo mbanda parce que bob mané mobile moko o no tindela ke ba voice na sens te o no tindela mbanda no ba voice tala kutu mobile alinganga ça n'a pas de sens. Alors sans plus tarder nabino together bandeko fa na loba no avana china bino ba voice fa na loba pona omona mambo c'est la honte c'est mambo soni to landa together nabino ba voice. OK, alors to bandana no ya liboso anazo pesa explication. Alright, et bien dans l'Inde, c'est la voice mususu. Bon, s'installer confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter, zomo elo wa komela, et puis nous allons décoller. Bato balingara makambo ya koyoka, basongo tobo. Boya to ça là, qui Congo ça, OK? Let's go. C'est de la côte na yo. Yo essaye ya kozwa par na yo po ba ucho peso matière siko ya koloba ya lokuta na peso siko ya bien po ke obete la. Tango bana kolobelela makambo a beauté. Beauté a sauté sa compte na yo ya YouTube. Bo sola na ina ndengo zo senge pardon. Oye ko senge pardon ati de la ba robot na compte na yo vrai ou faux. Oye ko défendre parce que ozo banga beauté a sauté sa compte na yo. D'accord? To zongi sikoyo. Quand tu peux tourner la terre, qu'on s'engage na été. Beauté. Bon ben y'a mi gagné ma benganga na 10 heures na ça ba capture m'a dit ba no tinde lo tout parce que trop c'est trop. Au moins plus na bimana ko se défendre té comme la ngaisa ko se salir. Donc je me permets maintenant na ko répondre na tia point sur les yeux. Ce que zala qui vengeance té. Beauté maman na ko ko comment la niveau enregistrer yo. Ce que zala qui vengeance té. Beauté, expliquez bien. Croquette, yo mutobini si ba vidéo na tout batu boko ko zala ba bête té po botala. Na to luka to suki sa croquette mutema. Po croquette aleka ke pa Karine. Bag ya croquette et bima qui vidéo beauté a senga ki ngana sala on était ensemble. Na sala ngo po croquette na kagise muloko po croquette bana komi bimise pas Karine on dirait que mon bali azo bonde la ye. Croquette et biba lo ba vérité depuis makambo banjo bimisa na réseaux sociaux. Est-ce que bosolo na beauté otinda ba pasteur otinda ba belle mère na bino otinda ba marraine na bino ya libala beauté a répondre yo na téléphone. Dernier appel au bengi na numéro ya leki ya beauté c'est moi qui t'a répondu. Soki ngai yo na beauté bozaki na bonne relation soit disant nga naza danger ou bien naza ndoki nga mutu na mvute ye. Comment fait-il que yo mutu za titulaire à poste mobile no atika téléphone na solo na moi si musu na appel vidéo et puis na on la qui sont mobile na yo bolingi mo sala sembla pour la nini bola sa vérité mascara pourquoi pour na nini bolingi bo kosa public beauté ozongela rite pour na makambo ya mukanda wana mukanda te pe rite abeti déjà bouton o explica kinga okeda rite yo pe ya koyoka par na yo ba video na wana ba photo na yo ya mutakala beauté ayaka na ndaku na akamako ba photo à tout moment ozaka na beauté abimisa ko internet lokwa mutali boma ayaka na ndaku na akamaka yo ba photo asala ka yo ba video ya mutakala na yo croquette azana ba photo wana na ba video wana vrai ou faux beauté akenda rentrée scolaire ça constatateur ça permission na yo parce que ayaki koyiba asenga kyo akokai ko sengo mukanda te pour renouveler aya na ndaku na yo pour récupérer ba papier pour que ne ko renouveler ayiba mikanda ya mwana ayiba mikanda et pas na yo pour que ne ko renouveler et ti lelo bazo zone c'est le ba pesa e rendez-vous te vrai ou faux kanani rita yaka oyoka na école moi alors rentrée scolaire moi na yo ya mukolo akutana na beauté na école kuna te beauté ke na kokutana na mwana po akomai ko approcher rita makamunyo sala ka afilma kango akende ba ye ba ye na école mukanda na luzela po lobby tango ba okende na na tribunal abimisa rita za liboma a continuer akola la rita tilelo effectivement beauté a continuer kobima na rita muta kati relation ya rita na beauté zanga tango ba bakali ba bima ba wabimisa rita muta liboma c'était vrai à 100% vrai. Croquette ba vidéo oyo nga na tindi beauté yo lobi na émission ke nga na za na code ya téléphone na yo te siko croquette pe a expliquer ke pa Karine ke ba vidéo nga na zwa téléphone na yo beauté na tindela e ba vidéo ya rita vrai ou faux moi na te maloba la bino e ba lukela bino quand na nga ya YouTube beauté alobi ayaki na ndako na nga po na YouTube
YouTube nanga batu boza na boke ko beta I am strong na fungola wana 2017 ezalaki lelo toza na 2024 nazongeli bino batu bo benga beauté mwana muke na 2003 babenga déjà beauté image na ba théâtre ya disque lelo ti lelo azaka na 34 ans au juste ba congolais na salibino nini mama Congo ba enregistra ki Nadia ba enregistra ki yo noko ya beauté muka pesa numéro epa na yo obengi beauté obandi ko s'excuser makambo Rita après obandi ko tuna ye à propos nde yango bimaki otie mama ya mwana ya beauté ya mobali obandi olobelela na suka obandi ko betanga okomi oloba makambo ya mbwana ngai soki na bimana na mbwana nga na live wana batu bana yo la dama afilmaka Rita akangaka ye ba photo ya mutakala ba nyonso asalaka na nzoto ya Rita azwaka ngo eza na téléphone na ye epi atindela yango croquette ma vidéo euti pa croquette. Ok, d'accord. Bon, mon numéro Oyo. Ok. Numéro Oyo, vous avez bloqué cette contact. Yango, na cliqué Awa. Ok? Tokoti Awa. Oyo croquette. Pour vous comprendre que ça croquette, na cliqué Awa. Pour vous talabato ba yebi numéro à croquette. Bon, mon numéro Oyo. Bo benga ngo eza numéro à croquette. D'accord? Bato bana numéro Oyo bo benga c'est le numéro de croquette. Eza numéro à croquette. Pour vous comprendre. Bon, moni hello nyonso. Eza croquette mutu azo benga. Message o na se eza message o boyoka ki nani nene atiaki yango. Bébé, ça va. Attention, ça va. Réponse. Ça veut dire que ngana croquette to bando discuter. Ah voice Oyo. Sale pute. Croquette mutu azo finga nga boyoka voana yi. Non, qui peut ôter juste qui est là. Mais si tu continues avec les manœuvres que tu es en train de faire, je vais passer éclairer l'opinion. Ok. Wana croquette. Botala R abenga kinga. Mercredi. Botala bien. Makambo ebimaki mukolonini. Mercredi, na 0h, to déjà 1h. Ça, tout là, c'est croquette. Bon, mon place yo est commis, boy, désolé, c'est moi qui réponds à croquette. Botala ba discute nyonso o toza awa. Moutoa capturer conversation oyo atindi. C'est croquette qui capture. A capturer conversation ya yena beauté. Atindelinga ya mobali na ye. D'accord? Botala ndenge croquette azo continuer ko finganga. Na ba capture. Croquette moutoa atindelinga photo ya mwana mwasi po alobelanga bébé. Mususu ye oyo. Botangi angoti. Bato bolinga bo vilipande bolo bake croquette aza innocent ou bien il fallait pas. D'accord. Bozota la place ni nango ngana répondre croquette. D'accord. Tozo kita. Botala ba capture. Na conversation voice oyo. Croquette azuelinga voice ya mobali na ye. Ndenga tindeli ye. Amour, bonjour. Yango. Abimi église. D'accord. Wana croquette, hein, tokomi awa. Croquette qui capture, ndenge bazo sola, soki na nani, ya muto a visa. A capturer a tindelinga. Ok? D'accord. Tozongi lisusu. Croquette azo continuer. Awa, appel nini. Appel vidéo. Ba appel nyonso eza na LO. Place nga na benga croquette boyeba. Appel nyonso eza na appel vidéo. Appel vidéo manqué na 20h47. Qui m'appelle croquette? Ok. Awa, appel entrée. 36 secondes. Qui m'appelle encore? Croquette. Awa, 2 minutes. Appel vidéo. Qui m'appelle? Croquette. Babilo qu'on a tepé selbino de place boomona. Appel vidéo. Ya oyo croquette abimisa qui place à registre qui ngabomoni ma vidéo oyo. Qui m'a appelé 2 minutes. Eza croquette. Croquette azo continue au benga. Appel vidéo manqué. Nani muto abengi na 20h38. Croquette. Awa na bengi appel non. Appel 1 minute. Na ebite soka yamba kinga kata kinga te. Tozo continue. Croquette azo continue ko menacenga. Croquette azo continue ko finganga. Vidéo oyo. Je crois ebimi na toile. Nani mutu atindelinga vidéo oyo. Bino batu bolo ba croquette aza innocent na makambo oyo. Ça c'est quoi? Bon, mon aki vidéo haute. Ya place beauté azo solo la na croquette n'appelle vidéo. Après, beauté à la kisi chambre. Je crois boza ko se rappeler na vidéo oyo. Na pousango moi liboso ta bota nango bien. Place beauté azo solo na téléphone. Après, à la kisi chambre. Là, c'est croquette qui appelle beauté. Et puis,
azo enregistré bo yebi vidéo ok d'accord tozonga pona sukola bino mémoire bien boza ko se rappeler. Alors j'espère que na sebi ba voice presque nyonso bino mo bolandi bandeko oyebi ke mamuna yoki awa noki na nzoto malili be mambo befo mona oke pa ba congolais. Comment se fait-il oko bimana mwasi okomi ko betela ye ba secret mwasi no mususu sorry tala kutu wana kutu asala kibwe bande wana biso mibali s'il vous plaît soko komiti na niveau ya obimisa mbongo na yo obali mwasi mais respectez so bike mwasi aza mwasi ba qualité na oteke oko tromper ye poto bike mibali ba trompaka mais ngai loko balobaka o mibali ba trompaka kaka mibali il y a de ces hommes au ba trompate depuis à côté na se ma bela sika pour tromper te baza. C'est pas tous les hommes dans ce monde qui trompent, non, il y a aussi de ces hommes où ya zappé na mwasi na ekande ba fandi wana mais a tromper rappel mwasi na été baza bazali. Alors, ce moment, moi, c'est à toi, sur confiance, il y a qu'on respecter. Parce que, et l'on zolona, au foutango. Ceux qui zolona mabe, au foutamabe. Oui, moi, si peu de ta part, Luka po yeba, mobali wana, a trompé kanga na nini. Pourquoi mobali a trompé ngai? Malgré na kitoko na nzoto, mais mobali a kende côté mususu. Parce que, il faut yeba que, eza mibali mususu, ko trompé. Eza ya makila eza te ke aosala ngo kaka po mwasi aza mabe po aza mobali moko atondaka te po bilenge yango eza nga bilonka ya 5 minutes soki bo meli mela bokokoma 15 minutes mais na 15 minutes pe accéléré te po ba mike baza te babebe baza te 15 minutes 20 minutes accéléré te so bo meli soki ba biloko nde bato mosusu basala alors mais eza ngo ba plaisir o esilaka eza na bato ebele baperda bavi na bango betwane na bango likolo ya bilengi wana okutana na mwasi moko bato mosusu ti siko bayoka bavi na bango mawa te okutana na mwasi moko boye abendi yo makambo naloba ta na terme ya bakino nde toloba abendi yo makambo yo mpo na yo olali na mwasi mais mwasi wana oyebi avenir na ye oyebi backup na ye oyebi te oyebi abimana nani akoba abimana kacher akoza abimana nganga oyeba ndenge nini me yo monika mwasi ana poto to moni mwasi aza na kini oye olingi ye yo bato mosusu loba komolela vina ngai na obala te pourquoi esimba te pourquoi oyebi te coquette osangaki intelligence pe sagesse si c'est vrai mwana mwasi wana azolobaki coquette aobimana mobali nanga. Alors pourquoi balaki beauté? Soko yeba ki o trompé. Si c'est vrai qu'il a trompé. Parce que on a eu na audio hier a ça la vengeance pour abimana mobali nae. Ma chérie, I'm strong, soki nini. You are not strong. Soki muto abimina mobali na yo. Est-ce que yo ko créer mobali musu il faut ozon ara vengeance. Wa muto a vengeance. C'est quoi vengeance wande au salibongo na asambwe. Yo osali non pas coquette. Yo I'm strong. Osali vengeance. Ose venger. Ok merci. Wana mbongo, wana nyonso ko chambongo no anje polinga mobile ose venger. Sko mobile oyo zo se venger le wana. Mobile ngo est-ce que bala yo? Mobile ngo est-ce que honora yo? Noki Karine Mokonza lobi mwasi nde mama na ifo alia alata super. Ma pesa mbongo antaba. Siko mobile oyo c'est la vengeance. Tout le monde ata basi mobile ya balie na mbongo ebele lelo a telemi a se venger pour na mobile mais yo mobile ya bali o te likango kaka posa na gouvernement ndenge alingi mobile na yo si c'est vrai qu'il alinga mobile na yo kano zoloba wana yo peut se venger non. Moi si faut bimisa yo mobile ofandi si peut comme si poser il y a de ces femmes comme ça hein. Akutani na mobali afandi pe mobali pa koma kimi azaka likolo akitisa mobali amela ma ya malili ngana bi camarade na moko azala bon mobali abanda komela masanga
mobali afandaka na babar bacamarade kutu koloba te mata kita azo mata azo kita. Moi je vous dis lelo yo mobali akoma nayebi te nabenge mosali na nzambe nabenge ye mosantu toni mobali akende aso babar te via bacamarade aza nango lisusu te akoma mosala ndako église soki bana ba course akokende ba course mais osanti ke no mobali akoma discipliné ti lelo bana misato. Ils ont 3 enfants. Afin de na libala na ye. Pour nani mobali azaka likolo ayebisanga bibish na kei. Bibish na kei. Mobali wana ko changer. Lelo o mobali a changer baza ti lelo. Elo nya sala. Asala ki moi si lolo mobali a changer. Oh boy na yekuto o bosana no kutumoni ye ata bimi na lala pongi ata ye 23h lala pongi. Aye 23h, il y a une explication, bébé, t'as les alaki boyenabodo. Là, la pongi coûte 0 déception. 0 jalousie. Il y a couteau, bossana na yo. Donc, on sentir que non, mutumoro boye, azaki déterminé, ya keep mobali na ye. Alors, donc, ce qu'on a pour ça, on changer mobali, on changer na yo, on a volonté. Mibali musu bazana bango inchangeable. Mais nangolo nzambe yo mwasi oko changer. Et ça pe na basi musu pe ba changer mibali na bango. Akuta pe na mobali ya mabe et sali que akuta pe na mwasi ya mabe et sali que a changer ne pe mwasi. Mibali ba changera basi bazali na mokilo. Akuta ki mwasi aza so ndenge nini mais azonsi mwasi. Donc omoni soko lingi mutu nao. Oko changer mais na batu mususu ba sala ra mutu mabe moko oko supporter te ngana ebeza batu belé pe ba kufa na pasi ya bolingo parce que mobali a trompé a salé mambo moko ya mabe a kokite choc wane memi na liwa. Oui, il y a d'autres relations comme ça hein. Oko vanda tega pona bana na fandaka parce que j'ai des enfants on va dire bon non il y a aussi de ces couples yo moko talibo été au moni choc oyo je ne saurais pas supporter parce que il y a des choses comme ça. Au senti mobali moro azana kibonyama. Ana kibonyama donc alors ça makambu. Alors quoi azo donc ana humanisme té. Alors ça la mambo bi que non et logo eko choqué partenaire nanga. Oyo ki batu suna bolingo baza sans foutiste hein. Azana sans foutiste bon bi que non donc alors ça les loro moro be pona ye ata mon partenaire ne a yebité pona ye eko apporter le côté on les a manque ya respect à partenaire na yo. Moi je connais il y a de ces hommes où ils ont triché mais à respecter moi si na ye o akosa la buzo bane libanda mais na kati ya ndako il respecte sa femme mibala bongo bazali ako tromper ne moi si na ye mais on sentit que non awa buzo belikati. Mais ba mibali mususu je ne sais pas comment leur appeler na benga bango mibali ya basenzi to na benga bango mibali ya pop mobile soki akomi déjà ko ça ba nonsense wana a respecter moi si o ya bimiseli mbongo te moi si abotele bana te moi si o ya ndimi sacrifice na vie na ye pour lui te. Alors ça lango ça nonsense ça n'importe quoi. Alors mes amours papa nanga ozu moi si malamu fanda na ye. Bino boye ba valeur ya mwasi ya malamu ka so kabwani na ye ndeko ba valeur ya mwasi wana okoye ba valeur ya mobali ya malamu so ki ka ko kabwani. Moi je ne comprends pas na ye ba te nature ngo ezala ndeni bato malamu pourquoi bakuta na akana bato mabe basi ya malamu bazwaka chance ya kokuta na mibali ya bien te oui baza muke pourcentage ya muke tolo ba la majorité ya mibali ya malamu okuta na kana mwasi mowe en menant vie dure. Mais dans les cris soro senginza mezame na mwasi ya malamu na kutape na mobali ya malamu bazali il y a de ce couple au baza heureuse na se ya mukilo bazali. Dans chaque couple il y a toujours des problèmes mais il y a de ces couples malgré ba problème na bango eza mineur par rapport baza bien temps et belé par rapport il y a bazala na ba problème donc je vais dire quoi par là. Il y a de ces couples oyo donc ba moment difficile to ba moment ya ba turbulence ba pasaka ngo muke
anytime bazala na bango ka normal bazana esengo na couple na bango malgré ba situation au sentir que non maramuté ki ya kopesa muninga stress ya ko tromper ezara mingi te. Mais il y a de ces couples ceux qui un mois baza malamu 2 mois baza na problème, soit moi si azana problème mobile azana problème au sentir que non il y a toujours des problèmes et au moni il y a toujours des temps oyo il faut intervention ya batou, il faut ba parents ba intervenir ba marraine intervenir. Donc tu sens toujours il y a de problèmes. Il y a de problèmes. Mais il y a aussi de ce couple que non, t'es bazan la bango bien. Bato balobaro, oh liba les a passi, liba les a passi, soko kutani na moto a passi. Passi, il y a nenge que, il y a mongo te, oh, il y a situation financière te non. Soko kutani na mobile moro ya mabe, to mo si ya mabe, ndoko yoka dégoût ya libala. Il y a de ces gens bazo enjoy libala. Soko kutani na moto a bien, o ko vivre pe heureuse. Ko vivre heureuse na libala les ateka mobile fois za na mbongo belé. Oui, conception a basi belé za bongo. Soki akutana na mobile moko ana mbongo pona ye mobile a bien wana babiloko ya kala quand on grandissait nde ba conception wana tozaki non il faut nakutana na mobile moko na mbongo nakutana na muta mbongo nakutana na politicien moko boye nakutana nani vie eza bongo te nde tokanisaka vie eza bongo te quand on grandissait faut na bala mundele. Il faut nakutana mobile moko bien ana mbongo. Il faut nakutana mwasi moko bien mwasi azana taille bien. Pour les hommes c'était comme ça. Il faut nakutana mwasi moko a pesa aspect mwasi kitoko ya tali kitoko boy na boy. Or ce n'est pas ça l'essentiel. Les essentiels les a okutana mobile moko malamu. L'homme qui t'aime, l'homme qui te respecte. Pour ça na mutu musu alingi mais à respecter yote. La première des choses, c'est le respect, l'amour, et ce que naratugeda. T'as la mambo beauté image à sali. Est-ce qu'un homme respectueux, au rosa la bongo, osa mobile liboso ko tromper moi si tant? Il y a de ces hommes à tromper, mais à tromper poliment. Attends ça ba jen na musika mais au sentir que à respecter moi si naye. Sa femme, madame naye, azo respecter. On a compris la raté au baby simbongo nao ok que bala moi si mon pour tromper. Il fallait pas bala il ne fallait pas baby simbongo na yo ni baloba mi bali baton d'araté il faut les raka matembele chaque jour et lembisaka. Il ne faut pas comparer la femme ou l'homme avec les matembele, les histoires à manger. Il ne faut pas avoir des conceptions wana et ça bassesse. Oh, chaque jour, il faut te lire à kama tembele. Pas minimum bon niveau changer situation te. Ce qui bolingi bon mec couple na bino heureuse. Et ça couple moko heureux. Bino monde bo sala ke bo sala heureux. Bota la rata ba film, bota la rata ba roman, bota la rata ba série, bota la comment est-ce que beaucoup sala ke couple na bino marché, bo linga na lisou davantage parce qu'il y a de ce couple beaucoup mis déjà donc pour na bino beaucoup mis déjà mi bangé déjà na couple beaucoup monde na le roi ba camarade non il y a de cette façon au beaucoup ça que no boza la épi pour ceux qui mobile yo zotonda te okomema malheur na vie na yo okomema malheur na famille na yo pour er yo zo tromper moi si na yo moi ça supporter ngote et oluka ke akabwana na yo c'est pas toutes les femmes de ba supporter infidélité mibali. Il y a de ces femmes à préférer la femme d'ailleurs qui a supporté en fidélité il y a mobile. Ce qu'on yo obandozaka au kabolina o botina o tiki moi si ni rozo a supporté c'est pas toutes les femmes. Ngana bezana moi si moro bo mobile abandé ko tromper pardon. Mobile a trompé na tembe moi si a supporté comment na ko bela motema ba sa opération la motema bazongisa mai moi si netika kakufa bande ko botu nanga nini. Faire mission moi c'est le barali sous-souté mais la ke mobile abimi a rokenda ça il y a de ces hommes abimi à saler à table 2 jours à yozonga moi ça tout n'a raté donc moi c'est a changé complètement mobile ici quoi est comme déranger mobile comme biloba moi si oyo akobo mangai moi si oyo azol ba souté poinini silence na ye bande abi assez décidé qu'abi na ko kufate asala o akosala donc akomo monera le roi grand frère ni ba fanda ndako moko bandego akoma moneka le roi grand frère pona nini alobaki na occupé sous makamote après quelque temps mobali a changé a senga moi sine pardon le baza epi
Mais il y a d'autres femmes à côté, hein. En tout cas, merci beaucoup. Je suis pratiquement à la fin. Bosé Bele Bolanda Kangai, restez toujours connectés. Partagez massivement mes vidéos pour tout coller sa communauté Nabiso. Tout ça, sungana. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas surtout de les faire. Merci beaucoup. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.